Pipi dongo nana cha kitembe na zakle dongolo nana ko cha tembe na baba baswe pipi dongo nana ko cha tembe na zakari baba baswe pipi dongo nani ako cha ko tembe na République démocratique du Congo pipi dongo nana ko cha tembe na Maître Gims pipi dongo nana ko cha tembe na diaspora na biso Belgique, France, Angleterre, États-Unis, Canada, Suède, Irlande, partout. Dans le Afrique du Sud, pipi dongo na ko cha tembe na bana Kenya, pipi dongo na ko cha tango na ba tembe na ba garçon bec bana Bukavu na zone na bino mabe. Boyebisi nanga lelo lundi le 17 ko okombla to lakisa yo ke to lingi yote et que to sala makambo nepo to sa contraint to lingi yote. Lelo lundi le 17 bana Bukavu na zone na bino mabe. Bobanga te bino boze pa na bino nanga nde ayena ba Rwandais baye ko boma bazo boma chaque jour bolembi insécurité ba boma kabino pa na bino moko na bapaya oyo soi-disant ba libérateur sia. Le discours de l'AFDL de 1997 ne passera pas en 2025 même si on a tourné Kazakh. Le discours de l'AFDEL avec M. Laurent Désiré Kabila Koutaolo français à qui toko koleka ya nanga. Pour na français toko cha muzete. Muzena nanga, il n'y a pas photo. Musée français ya musée. Oye convainca kibiso. Na français ya nanga, Butuna Moi. De la même manière, 1997 n'est pas égal à 2025. Bana kini, ba congolais, ba patriote, oh eza moment na biso, oh to solarama solo sans gants. Na fandaki muke ponga mona zo comprendre le côté facha ndi misusu ndenge nini to ko négocier et salinga pasi tisi koyo na yo ka pasi. Na bo beli binote. Fatia auto ko sala discours munena wa devant. Oh ezaki logo ya nyo sacré comme soki na 40 personnes salami o yebi o mbata uti ko sala logo e logo ya epola oyo ya 40 personnes oyo ba incapable parmi les 40 personnes il y a peut-être 2 ou 3 oyo ba telemi pour ba soutenir politique en mboka. Le silence des membres de l'union sacrée et sa complicité na bitumba ya nanga oto yebi lelo officiellement que Azana Moïse Katumbi, au début officiellement, qu'Azana Joseph Kabila, Ebani. Ce n'est plus un secret. Je laisse les autres s'occuper de ce dossier. Ngana zongele bilon de pona makambu. Oye salinga mutema passe ma négociation. Ezali kambu ya mboka, ezali kambu tiseke di te na zongela ombarambala. Ezali kambu ya ekolo te o baluba, o bonabone na soyoka, ba petits esprits bazo songi sango. Ezali kambu ya mabele 1 345 000 km², pardon, 1 345 410 km², pardon, 410 km², on est, et soit makasi pour sa superficie à Népal, République du Népal, 410 km², tokotike la mutute, ezali kambuya mutute, ezali kambuya, Moïbi, génocidaire Kagame, Rwanda pilleur, Nanga criminel. Avec tous ses complices, vous serez jugés par le singe magistrat. Bozala jugé dit, on va vous juger. Bako juger. Et mba mutunangaro appelé. Bako bokozala juger. Pour tous les crimes, les morts, oyo bozala bango. Bokozala juger. Bakozala juger. Nanga okozala juger na ba complice c'est démontré. Joseph Kabila zala clair dans le bango depuis. Visionnaire Zakari Babaswe. Dans le bango depuis. Diaspora précieuse au Sala. Le 7 avril, soirée solidarité Congo et ko Betama et ko zana Paris. Ngamoko na zoya wana ngamoko na Pointe di. Soirée solidarité Congo avec l'ambassadeur Gims. Moi na fait la biso Juna Janana. Na noko na ngai daju pokeba
Dali Damacha Moumen, Keba. Donc, solidarité, on est allé organisation, il y a UNICEF, il y a une présence, il y a Angélique Kidjo, il y a Youssoufa. Tous les Congolais qui travaillent pour cela, Didi Stone, tout, Zala. Parce que, ils ont Makambo Etali UNICEF, ils ont les Kambamoutouté, et vous allez délocaliser. Les Congolais sont libres, date ils sont libres le 7 avril. Biso, tous en soutien, il y a solidarité, na génocide, ils ont salama, na Congo, oyo Kagame, Azako Boma. Kagame a craqué. A comme Bilobela, il y a Pamba Fatia Vandinien, Fatia Rolobasute, attention que service na Tilelo, il y a porte-parole Tina Salama, Namono ba autonomé à Sikabon. L'État passe la remise et reprise, bazo c'est la gabatanga ba ordonnance. Biso tali, biso tedi. Biso te, ah ouais, engagement, ya makila, ya mboka, bo soda, bo moi na sergent instructeur, tu veux qu'on paie Sabino Sango. Alors, nous sommes dans Makambo à Luanda. Nous allons comprendre Nangate, nous comprenons qui enfin, nous allons comprendre karaté, tisikoyo. Ndenge ni Fati Oyo a développé rhétorique moko ya kitoko. Théorie à Fati kitoko, thèse à doctorat. Je ne négocierai pas avec des pantins qui viendront avec des revendications qui ne sont pas les leurs. On l'a vu avec l'AFDEL. On l'a vu avec le CNDP. On l'a vu avec les M23. On l'a vu avec... On a vu avec l'AFC. Encore que... Tala bango na bango bakomi ko inana. Bertrand Bisimwa a ebisi Corneille nanga yo zana basoda te yo ngoko ma leader andeni. Yo yaki ya wa mutatinda kiyo Joseph Kabila mutarekomanda kiyo. Joseph Kabila nda rekomanda kiyo awana makambo yo. Yo za innocent, oza na basoda te. Yo te soki négociation eza M23 na M23 na Congo. Yo za mukonzi M23 te parce que AFC oza kaka na mbongo po nanga zo pe salaire na ebisi bino. Nanga zo futa na ndenga kosakana te en fait. Nanga zo futa ça veut dire Kabila quoi parce que milliardaire na katereza Kabila. Donc Kabila zo futa danger. Kabila zo futa blague te. Bazo corrompre ba officier généraux na ndenga kosakana te. Nazo landa procès ya batata na ngai yo mona loba mabe pona batata na été. Nazo landa procès ya batata na ngai ba officier généraux. Na yoki présentation ya batata na ngai. Na yoki ba classe ba sali. Nami lobeli mais qu'est-ce qui se passe? Na yoki ba diplôme, na yoki ba classe oyo ba tata na nga ba koti koleka ba civil ebele ya miyibi ya mbongo bazana ba poste, ba civil ya miyibi. Na yoki ba tata na ngai ba classe ba tangi na armée. Na lobby oyo ba tata ya Zakari. Mais ba Kimi guerre. Oh. Soda oyo ba otono ba boye ba tangi ba classe tangi yo surtout Akimi guerre avant Kutu soda ngai nzambe na ngai. Qu'est-ce qui s'est passé pour général Oyo atangi makambutu et koki et bandi boni Akima guerre face avant Akima guerre avant Likili et bandi degenini ye banambango avant yango bakangi bango bako sambisa bango mutramutolo batina toyebitina te éthique et patriotisme pour soda sango ndimike na kowa pona ekolo prêter serment okobeta lisa seti asuka. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé que Tata Zakari, officier généraux, officier supérieur, Bandambangu avant Likili. Je préfère encore Bassa Labino, Rwanda Kangabino. Hey, je préfère Rwanda Kangabino. Tu as négocié libération d'Abino. Parce que Liwa, mon tuto Rokufa. Mais sauf que Soda a pona mode ya Rokufe là.
C'est ça la différence. Bisognon sotoko kufa. Mais soda apona mode ya kokufela. Soda apona modèle ya kokufela. Soda aponela ndenge ya kokufela. Soda aponela lolenge ya kokufela. Soda ko réfléchir ndenge moko na ngaite. Encore que ngamo na soda, je ne réfléchis pas ndenge moko na ba civil. Ngai on a botami pe na koli na bimbusu. La mort, je ne la verrai pas de la même manière que dans la classe de la peine, to dans la classe de la UPC, na ole la bino mabe. Soda za muto ya poni mode, modèle ya kokufela, modèle oyo a kokufela. Yango wana, il faut que ba jeune tango tozo pesa bango conscience, ezali kamambongo te. Merci maman Judith. Ndeko bakisele ba père nanga o doubler salaire na bango. Po ezali kamambongo te. Ezali kamako boya boumbu, ezali kamako boya esclavage. Soda za muto ya ndimi mode ya kokufela. Andimi ndeka kokufa na front, makila na ngai po na ekolo, makila na ngai po na population, makila na ngai po na 1 345 410 km², makila na ngai po na 110 millions de Congolais. Voilà le serment. Voilà le serment. Quand on entre dans l'armée, quand on s'engage dans l'armée, on choisit le mode par lequel on veut quitter cette terre. On veut mourir au front. On veut mourir d'une balle. Après avoir achevé tout un bataillon ennemi. Et puis après on se livre et on meurt. Direction paradis. Direction paradis. Moi, mon père est au paradis. Mon père à moi, Zakari Babasoe, est au paradis. Parce que c'est un gars qui a choisi le mode de sa mort. Parce que la mort est inéluctable. Nous tous, nous y passerons. Mais le soldat choisit le mode de la mort. Et voilà pourquoi, quand un militaire meurt, on met le drapeau de la République sur son cercueil. On entoure sa dépouille du drapeau tricolore de la République. Ce drapeau-là. Le drapeau tricolore. Yango de balinge la ganzoto soda. Kuna cercueil zalagate. Barozo drapeau. Barozo ekiso na ye. Oza couleur à drapeau mboka. Balinge na kati bakundiye. Général Okimi Ndengenini, mon général, autant qu'il y a classe, il y a Ndengenini, avant yo kufa, nino ko sala. Procès en cours, pays des droits. Tu sais que Dieu n'a pas dit que ça bomata soso, moi t'as pas amike, on a bon année à mère après soso moko kate mutu. Deba fatina bakata soso te ko kata soso mutu boli anu na bona ne bo kata soso mwana donc ça dit ngamo na ko kanga soso na kati mutu to lamba fachi on dirait na kata soso mutu te yango na fachi tika na no bible alors naso kama kama luanda o epienga kanda je vais être honnête ndeni fachi oh et puis il y a bisi biso to changer maman on dimi négociation comme obuya ya lobio Nataka mouya gêné angaye cause la porte-parole au gouvernement passi. Cause la diplomate passi. Ba contrainte tes belé. Tozo mona kaka o mutuba aux États-Unis aye. Trump atindi mutuboy. Mindele na bazo ya pambate. Yango na ngai nazo cha yango na compte ya Kurezate. Déjà, Snell, tribaliste. Nous sommes dans la culture des résultats. Il n'y a pas de courant, il fait chaud. Il fait chaud. Excusez-moi. Il n'y a pas de courant. Déjà, Snell, il y a des ingénieurs, c'est sa solution. Nous sommes des ingénieurs. Nous, on veut voir du courant. Tchak, tchak et peli. Barrage à Inga. Dites-nous qu'est-ce qu'il faut. Où est-ce que ça coince? Alors, Fachi, en tant que bouliste, il a 3, 4, 5 jours.
Fachi aloti nini balakisi nini na butu baeli nini eloni ba expliquer les nayebi kaza d'accord nango te mais ceux qui Fachi andimi moi je suis parmi les gens qui ont dit mutu akende te Fachi kotinda mutu te kotinda mutu te mais naye kofanda ngabita Fachi aza stratège Fachi aza mwana ya chichi Fachi aza mwana ya chichi Fachi aye te sentir changement Kagame a commis qu'on se débattre comme un diable dans le bénitier Kagame a kati relation diplomatique na Belgique Mukonzi mukolo Union européenne ah Christian Donga l'ambassadeur na biso na Belgique na Benelux bravo Kolo penalty Judith Suminwa les qui ont ensemble ça là Yena Wagner ba osala musala ya liboma Kagame a craqué a kiolé alobi a kati diplomatique. Je fais cette vidéo, nous sommes lundi le 17 mars. La Belgique vient de déclarer tous les diplomates rwandais persona non grata. Tous les diplomates rwandais sont personae non gratae. Nakati Yakuna. Toutes personae non gratae. Bango nyonso, diplomate nyonso. Tous les personnels, bango tout débarre. Allez, ambassadeur chargé d'affaires. Dehors, tout le monde partait. C'est la fin. La France, d'office, c'est automatiquement la France qui soutient Kagame. Non. Macron qui soutient Kagame. À Kotisko, Moboulou, Pito Palais. Macron à côté Sony, à côté Chuma. Bandeko, solution est comme Pembene Zouama. Solution est comme Pembene Zouama. Ba sanction en Angleterre, c'est-à-dire quoi? Ba soldat, ba unité spéciale à Rwanda. Ba oza sous salaire à Malongate. Pour moi, ils ont ta Grande-Bretagne à Kati. Ba équipement sophistiqué, ils ont aux États-Unis à Kati. USAID. Oh, Yazaki n'a plus gros, ma solo pour la réfugié par Mbongo. USAID à Kati. Donc, Kagame na minute yo, azana Mbongo li susute oyo akobanda ko futa basoda. Basoda wana nde bako balukela ye lelo tolobi. Alors, tant Fachi alobi ke tokende Rwanda, tokende Luanda et pas Lorenzo grand prêtre. Bon, lobi to tina no ba menu fretin hein. Ba ke lobi ba tout ya ndengwana. Te. Toi na choix te to tina ba to ba kendo swana kuna nanu. Ba to ba kozala capable ya ko gazer délégation ça dit que angaye nabi bon presse présidentielle ngana ko ya na ndenge na ngate ngai exactly na ina ngana ndenge na ngai na sande nini lobi pesa musika te boko changa na liste te oh Anthony Kizo ngana sana ngana ndenge na ngai na sana ngana libanda kaka na lakibino na obunda te pour journaliste azo accompagner M23 ako même sanga ngambo na ajoyo na Luanda ako même sanga ngambo na Luanda boko sala tout ça na musika journaliste azo accompagner M23 akoki kokoti sisanga kasho na Luanda lobby pour mettre Zach les rozongela ngai box na ba kento so yeko sala musala na beti nanu abetabi nanu akome mangambo na bia boko changa na liste tena kena Luanda nasa libanda d'expliquer ba congolais makambo eleka kuna po bino boya na ba communiqué conjoint. Les deux délégations ont parlé ce matin sur Talato boy biloko yo ya on est bien batukanda batbana beza opese la bana mai na kati kuna na moni tangu soki nanga koti na pese exemple tango akoti na moni olenga nkoyi adongoli par exemple vous comprenez lo mwande ngwana mais Fachi nous cache quelque chose une belle surprise. Je suis convaincu que Fachi nous cache une belle surprise parce que nous connaissons ses convictions,
nous connaissons sa théorie, c'est-à-dire on ne négocie pas avec des pantins qui restent des pantins. Donc, si Fachi accepte, contre la volonté de Zacharie Bababas et de beaucoup de Congolais, mais c'est lui le président de la République. C'est lui le président de la République. S'il accepte, lui, excusez-moi, c'est un drapeau, parce que qui ne me concerne pas, mais le qu'on a besoin d'un drapeau nzoto, il y a un beau caillon à tché. Si Fachi accepte donc, tokende quand même, pour Lorenzo Paz, on a moi kanda ya Kagame, mukenenga ya nenga snobaye nenga yakate. Lorenzo on a moi kanda na ye, mais ce qui va ndimi quand même que Fachi a bien expliqué à mon pembeni que n'a rien expliqué tout ça na bonabo ndima bonabo. C'est que ce Fachi ndimi, c'est que ça bien. Mais somme takete lobby na osepela. Somme takete lobby te na osepela. Mais somme takei ngapena kinde. Na kosuki sapona ko informer bateau bozo za ba vidéo na ngai. Ngai personnellement ça ne me pose aucun problème que bozo ba vidéo na ngabo panzango bo salongo bat o changeango titre o chango kombo mususu o zolango mbongo. Mais gestionnaire il y a chaîne na ngai parce que j'ai un gestionnaire maintenant. Parce que je signale que j'ai pris le gestionnaire. Pourquoi? Parce que Kagame, Naba Rwandais, comment il faut signaler compte Nangaï. Bakangango. Donc, batindi ba message na YouTube, bakanga chaîne Oyo. Heureusement, ce sont les Américains qui vont gérer chaîne Nangaï. Ba koti pour na ko lobaki za bongote tout ça bonaboye chaîne Oyo za lié na gouvernement congolais ndenge za boye. Ni à gouvernement congolais, ni lié à une de ses filiales. Je ne suis rattaché ni à la présidence, ni au Parlement, ni aux cours et tribunaux, à aucune institution. Ça, c'est ma création, c'est ma chaîne privée. Congo Horizon 2060, dans ta vision, dans un Congo dans 100 ans. En 2060, avant 2000, tozota 20 ans liboso, ya kobongisa mboka ata 30 ans liboso, ya kobongisa Congo telema dans 100 ans, talaka tata ya 100 ans, Congo dans 100 ans ndeni. Donc, yo so sa vidéo nanga isa l'attention parce que bazo risquer ba okanga mapo na makambo etali droit d'auteur. Dans la sala ba vidéo nanga boye na sala ka montage te. Na lobaka boyeti na suka. Donc yo so kozio titre to sali boye keba ba okanga chaîne na yo ko ya obenga ngate makambo informatique na yebite ngabo saranga ko loba dona ngai mungongo ya Zacle mungongo ya Congo pipi dongo na tchaki temela Zacle. Alors abonnez-vous massivement et puis likez sous la vidéo, c'est ce que babi na na loba bongo. Likez donc dites bocha ba j'aime belé bocha ba cœur ba biloko mo ndengo na pona mundela mona ke no makambo bango ba fundi biso eza lukuta jusque là ba américain wana o ba gérer site na ngai ba sala makambo ekende bien. Nzamba pambola Congo na biso, Nzambe ya pambola ba institution apesi biso na batu baza ko diriger yango, c'est-à-dire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na présidence, Vital Kamerhe na Sama Lukonde na parlement, Judith Suminwa na gouvernement, et puis premier président à la cour constitutionnelle na ba cours et tribunaux. Wana nde ba konzi ya institution na biso, et puis biso moko quatrième pouvoir, presse oyo ngai na o diriger. Eza ya muya yate oyo. Match ya bien. Tokuta na Paris le 7 avril pour la solidarité wana ya Congo. Mais lobby Kizo tchanga la liste. Kofuta ngate comme ça nga lwa ndazong sangai. Po sobo katsanga mambongo. Tout ne se fait pas avec l'argent. Sonza ba pamboli bino sali mabe. Allez bo aimer bo like. Pipi dongo nana chaki tembe na baba baswe pipi dongo nana chaki tembe na mutalo bagaboyi pipi dongo nana chaka tembe na muta idéologie pipi dongo na mta yote bapona bataboda. Vous comprenez que n'a pas d'accord avec ma Luanda, vous comprenez. N'a pas d'accord bino. Mais tout ça la confiance na Fachi. Pour mettre dans tableau de bord. Il y a sur na russe, ba français, ba anglais, ba takati, ba talibanda. Tout soit après. Ba mère, moi na bino continuer.